Ma mission TV, le miroir du monde. Les Congolais. Roubero, il se prend très intelligent, très félin. Bango mi bane na kamere. Kamere lokola kangami, Roubero mutatikali. Eza na kati ya Congo. Eza net na biso tanga ke place président azalaka place wana moma wana eza capitale. Net so ke fanda kuna net na capitale insécurité net ya makasi bongo ezalaka terre net wana Congo nena. Oui, mais il faut démissionner. Si pas wana sali ba désordre de moi makasi. Nani hao? Roubero. Alors, fois kitakuna aiba nini eza koleka kuna. Po ezali makambo eza un peu flou. Eza baku ya FCC. Batante loi mina kusaka te simbite bana malonde simbite nde bayena jo makambo mine mwana. Eza si yale moyen batwana so balingi bafana kimia so baboyi si yale moyen baso nsa bango place ba utaki. Ma mission TV, le miroir du monde. Et bonjour mesdames et messieurs, Ngawabino, souverain première gloire, Bosobo, Tosolo, Larana, peuple appelé ça pouvoir. Toza to solo moi lisolo mukebi ça fait mikolo ke balobité en lelo na eko luka bango to solo na bango ensemble toza na ba papa to ka réflexion na bango par rapport à mboka bakonzi boyoka. Bonjour papa. Bonjour. Tokeina no affaire minembo ebino bobanda komona ndenge ni ti président ke lobaki no ya ebi makambo wana te et puis à construire comment ndenge ni ba landela dossier wana ba inspecteur ba landela ba étudier dossier wana bino population réaction na bino ezali na nini par rapport à affaire minembo et puis na ndenge président Morazulinga kozonga kovanda na. Oui, président ce qui a eu décision décision des amalamu pour appartenir minembo la makambo ko bimebele. Alors fois kitakuna aiba nini eza koleka kuna. Po ezali makambo eza un peu flou. Donc les hommes sont mona oh ezali ba Rwandais de bazo sala alinga aiba makita sur place sur terrain à vivre ce qui ne va pas à Minembo, c'est ça. Papa, bonjour papa. Bonjour papa. Qu'est-ce que vous attendez la présence du président tant que appartient à Est? Qu'est-ce que ça va changer? Bon, président azala souci na Est kuna pona kimiezala. Nalandie na butu discours na ya lobby akozonga kuna na goma akozala na bangoti mukolo kimia okota kuna nde souci ya président ya ngwana makambo etalio ya minembo mususu wana makambo eza baku ya FCC batante loi mina kusaka te simbite bana malonde simbite nde bayena jo makambo minembo wana eza bango ba makambo basalaka toyebi bango ekotikala ko simba te RDC ekozala kaka moko ndenge président lobby ekozala moko timu ko le Jésus akoya muntu akozwa parti ya mabele na biso azate parce que Congo eza ya ba étranger te eza biso ba congolais o ba pesa ba nationalité so ba pesa nationalité ba pesa na mabele ya yo eza bango te mabele eza biso ekotika la biso libela na libela muntu akozwa yango azate oui wana ngana zo senga batu lokola Robert Mina muntu lokola Robero na ministre o ya défense il fallait ba bengisa ba na parlement. Ce qui va salir gouvernement, le gouvernement, il faut que balongo la bango, c'est le criminel. On mboka za bangote, mais comment bazoya bazo mboka ba pesa ba tumususu bu parti mboka. Mboka za biso ba congolais. Tuna ba makambo esinyama kala. Makambo ya kala biso to bi angote, to ba biloko wana te. Soki makambo ya kala basala kana batu ya kala, mais biso batu to ya sika to bi angote. Ebi angote. Si y a les moyens batu wana so balingi bafana kimia so baboyi si yale moyen bazongisa bango place ba utaki so balingi bafana na Congo bazala na kimia ba so bafana na kimia na Kinshasa toyoka ka bazombo bazawa bakima kere kuna na Angola est-ce que bango mwana ba oboma ba Congolais bazo réclamer mabele te bafani na bango te papa makambo na tango esalami na FCC oyoki nini bazo chanter Tshisekedi ateki mboka Tshisekedi FCC nde bato basala makambo na eza bakuna bango bazo tenter Kabila bundaki pour l'intégrité ya mboka. Ah papa biso toyebi bato bakotaka na bato na mboka baza banani tango baalo boto bakotana nani Kabila lepende muto na bango bamusu bakotaka epoko Mobutu bamusu Kabila pe na bango ye Azaria Sorobero azaki rebelle toyebi ye bazuye bache na gouvernement na biso 1+4
nde place tomoni mosusu bazali ba Jean Pierre Bemba azaria nini ba Zaidi Ngoma bakenda na bango mais ya kangama kaka azaka eloko azali koluka yango oyo mais biso mpe tobimi toteleme si kosala marche mpona eloko wana tokosala yango lokola ye moko chef de l'état alobi ke eloko wana ekoleka te ye moko chef de l'état alobi apesi yango na maboko ya ministre intérieur ekoleka te Congo eza ya baétranger te nyonso ozoya nini okoyebisa na bayi congolais baza na kote wana we bandeko baza na kote ya minembo wana baoyo bamoni ke mabele na biso ekei na maboko ya baétranger wana nazoyebisa bango mabele ekokende te komina wana ekozala te libela na libela. Papa, président de la République au Koké, Kovana na ena ndenge azolinga kovana kuna na mpanza este. Yozo mone ko changer lo nini. Oh. Ndinga ke kuna eza emblème ya mboka te. Ndinga vandeli bango kuna. Oyebi ke este ba mona ka netike eza Rwanda mutu ezali pembeni. Mais eza mboka penza oyo ya Tshisekedi. Il faut akende kovanda kuna pour à vivre ce qui se passe. À vivre ce qui se passe sur le donc à quoi kovanda état-major eza kunat état-major ya armée et comment kunat ezali kakawa donc mais ake kuna ça va eza malamu avanda kuna solution ezwama po parce que makambo ya plutôt ya l'est makambo ya esalmaka na l'est ezo freiner république de développement nyonso ya mboka insécurité alors les investisseurs bakoma douteux po baya awo alors que za mboka oyo bazo sake to ya kitokende koyiba insécurité est continuer mais ye moko soki ayoki bilelo ya bana Congo ba mboka wana soki ezui kotonani coin wana soki ezui kimia Congo pe za kimia développement pe ezali na Congo. Donc, il est vraiment important, président Kendakula. Il est important. Président est important. Pour président, Azana Muto ya kosala le côté. Apesa ka mboko na maboko nzambe. Nzambe muto akengela kaye. Je crois que akende kuna ezala malamu. Affaire Minembo et bino bozo mona ondenge. Minembo ba montage wana ya Ruberwa. Remontage wana plutôt remontage wana ya Ruberwa ça ne tient pas debout biso de ça content siko yolokola président de la République a suspendre makambo wana pe ekende libela to yoka ngote soki batu balingi ko monter biloko ndenge wana bazonga na Goma na Rwanda basala biloko wana. Parce que le peuple wana a confiance na Congo. Ils ont aspiré biso confiance te. Ils ont aspiré ko tala biloko basali o Tshisekedi azotunga na nango. Tala biloko basali. Ba on a traboye. Ba brader ango. Ba SNCC, ba brader. Ba entreprise mususu ba brader même CEP Congo. Ba nani bazo zwa même ba entreprise oyo ya mike bakoyi kozula mbongo net koteka mazout koteka ba essence bazozwa bango bazozwa alors biso siko tokozalani donc moyen to vivre ezate ba sufficie biso en tout cas je crois que Volding tout cas to continuer donc c'est-à-dire que biso tozali que mboko na biso ezala bomoko ezala moko tolingi lisu makambo mususu te bato oyo bazoya konvier biso baya lisusu awa te bazonga kote na bango bazonga original bazongela ba origine na bango biso origine eza na Congo ndeko soko pusa na muketo so la muke président de la République a lobby azozonga kovanda na mopanzi ya kuna insécurité kuna qu'est-ce que vous voyez que non ça va changer na côté wana est-ce que bakamwana ko sila to continuer OK. Président Soja lobby azokende kofanda mopanzi wana ce n'est pas un problème et tu eza na kati ya Congo eza net na biso tanga ke place président azalaka place wana moma wana eza capitale
net so ke fanda kuna net na capitale insécurité net ya makasi bongo ezala terre net so fandi kuna c'est-à-dire akepe na ba soda na enyo sa makasi minduki tu ya makasi eza wana c'est-à-dire kimia ekozala kimia ekozala siko affaire minembo ndenge ezokendela ndenge ba ce soir on va lobi que non pas que bino d'abord affaire minembo na bino ba population bomona ndenge ni affaire minembo bon nga na yoka kyango na tangi pe na po na mona kyango na ba réseaux sociaux et ça là qui nga bien ti heureusement que président yoka ki kolela ba population na ye suite ki ayokela ka bango makasi nde akepe kuna a trouver solution oui solution wana je crois que non bino pe bo sepeli na ngo apprécier oui tu apprécies mais ba mettre en pratique en plus pe ministre wana oyo ndeko wana kombone na nani Robert oui mais il faut démissionner tu pars wana sali ba désordre moi makasi nani yango Robert c'est désordre sunu oh mais ye wana mutu akenda eza na violation a aussi procédure à violer la loi ébélée. Oui. Il faut débattre en haut, signer un papier qui ne pas monter ti kangonda il faut il fallait qu'il y ait un sala biloko na mais yé akenda ki kuna invité pe bato minene il faut démissionner et loi tango basali eloko babengi loi balimbisaka te soki elingi frapper il faut frapper ata oye oloba vérité etikalaka toujours la loi est dire mais c'est la loi oui en tout cas je crois que non lilobano ya suka ni kozala la population wana ya minembo soki ba olanda yo na population est wana nyoso tout na arrivé peut-être à président de la République. Bon elonga na wayebisa bango pe bayebisa nano Brookmestre na bango il faut démissionner po message mo asalaki wana ke asengi ba criminel wana batika nano so président akei bango ba yo zongela ko bomana c'est-à-dire bango nyose baza impliqué na kati c'est-à-dire faut ba senga na démission ya tipa wana so akei oya ko ya c'est-à-dire ba sana kimia mo ya bien démission ya type wana ezate démission ya type wana ezali président de la République tango a suspendre biloko wana ye bazate ya alobeli nani yo ya maire de la ville à Goma alobeli ya minembo ete donc ya minembo ezake non tango ba suspendre biloko na ya minembo pe a kokene malamu donc ça veut dire que bourgmestre nani maire wana asa complice o ya Goma asa complice donc bakanga pe ye bakanga ye bango nde bazali tantôt ba congolais tantôt ba rwandais bazali tantôt ba congolais tantôt ba rwandais donc ami lakisi ke aza congolais te mais ngai bien que na kozwa bino na libandeli moto ali boso il faut bakanga pe basambisa ezali ministre de la décentralisation mais comment moto il faut ba lukana no koyeba motif ni ne pousser moto wana tia koma na biloko ndenge wana c'est ça lié. Comment est-ce que lui peut échapper na autour du président de la République à qui ne sera biloko wana non tout se cacher ndani na bisote ata mokonza ye ko sala suspension mais moto ali boso ba ko landela ndano eloko ni ne pousser ki moto wana asala eloko wana soki ba tie na justice na banzi bato so tout bazoko ya na sima wana ba komona makabine ko changer limoto liboso ndeye ba mutu musu wana kutu na mona président lo ba ke non soki ba découvrir bango ba kolandela bango ba tia bango na sima ya liboso nanu ye mais te ministre de la défense aza moto aye siba mais moto ya provoquer makambo yo surtout ezani si mise à décentralisation pendant kala Rubero a dribbler ba congolais Rubero il se prend très intelligent très félin bango mibale na kamere lokola kangami Rubero mutatikali les deux pions na bango donc Rubero akangama atika makelele amichaka penza donc lokola président de la République te koleka président de la République Rubero il est un danger na République démocratique du Congo. Un message na chef de l'État sur Hollande par rapport à arriver na epenenga rozon avant kuna est-ce que vous attendez et papa a la reloro tenyo so mukonza bakonzi ba yoka ndenge bozolo omoni coin ya mboka na biso wana kuna ezali envier na mokili mobimba yango na tozozwa bitumba mais ngai nazosenga na chef de l'État banda ba Kivu wana ti koyeko koma na katanga na ba frontière na biso ba chaka ba base militaire donc ba sodawa
bakotikela biso bakotikela biso ata bapolisier bazala wa mais armée na biso mobima bakamp militaire ekende kozala kuna même bavanda na baéquateur kuna kutu kota kimia kote nini eza te bazosala eloko te bakende kovanda kuna bango ntango bakomona kete bakongolais bazalaka baprotégeaka bafrontière na bango bato wana baya kokota te wana message ya chef pesa na chef d'état yango message mais oyo tozoyoka lisusu ya baport ezali bapoint moko stratégique baport tozoyoka na Tanganyika kuna batusila nayebi te baport wana eza ya l'état bien eza privé baport wana eza ya l'état bien eza ya privé po baport wana ezali source ya infiltration infiltré ba arme infiltré ba biloko mosusu donc soki batiki yango perméable eza danger pour la république ndenga lobby frontière yango wana donc Tanganyika nyonso comment nazoyoka ke bateau privé eza kuna bateau siko ya l'état ezali bateau siko ya l'état ezali est-ce que service ya l'état ezali parce que ndamutuna nazotuna parce que Tanzanie wana soki Tanzanie dangereux pour na kokota biloko kuna epa na biso mais ngai pe message ngai tina na mokonzi ya mboka atala na likambo ya baport est-ce que na aéroport international en Njili ça c'est l'exemple que je donne moto akoki ne kosala pe aéroport na kati po eza frontière moto akoki asali tarmac na po ba avion na ekitaka na ndimité po ezali frontière ya mboka est-ce que moto akoki ne kosala port na ye na port ya Matadi na bomba na banana po eza frontière bomba soit privé tant ezoya ezomema ba arme ezokota na mboka oyo eza incontrôlé faute ya nani donc chef de l'état a mon appel eloko wana mais chef de l'état peut atala non ba congolais bazotambola ndenge ni na nzela mai amekana ko observer akendeka na mabongo ba bateau privé ndenge memaka ba congolais bakende dans condition nini il y a aujourd'hui 25 ans on a tramuta banayi ko mema bato na condition yo yebi amekana kotala likambo wana azongisa na kibomoto na biso na côté wana eloko ngana zosenga na ye mosala ya malamu. Et c'est par ici que nous mettons fin à baladeur au Tozago Salana Bandiko. Nous avons le lot qui tabi sur le baraté na baladeur, on va s'exprimer, on va passer à ma cantine, comme ça va message n'a pas à Mikonzi. Je crois que le message n'a pas surtout et comme pas Mikonzi. Pour aujourd'hui, on se limite là et Volding Gituka, Derrick Luke Bato, Tambolana partout. Numéro na benga comment félicitations à Bino Obo Saligno surtout pour tout comme on a 111 000 abonnés, c'est pas facile. Je vous remercie et puis Bobenga bo contribuer aux alamalamu le banani to yamba je crois que non tozongi na plateau pour to yambela bino ba politiciens merci ciao. Ma mission TV, le miroir du monde.